Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengosa salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na Bonjour, bande konanga nyonso ya réflexion Lumière Kambulu, ba papa, ba maman, ba yaya, ba grand frère, ba grande sœur, ezanga ndeko na bino Béton, Esther Béton. Na ye ko répondre na mutuna moko o euti okota ba poser biso auto répondre yango. Po na ngai mama wana aza na erreur te. Soki azoboya mwana ne abalana na ex na ye. Mais po azala na erreur te, il fallait mama avandisa mobali na ye na mwana na ye ayebisa bango vérité ya le passé na ye. Yango monaka par rapport na nga moko ndenge nalingelaka so nakutani na mobali nalingani na mobali nalinga kobetela mobali lisolo na nga ya le passé nyonso par rapport yake na bomba lobi eya kokwela nga ba conséquence ya boyi po soki mwana boyi atomarka décision na ye ke babalana na ex ya mama na ye sans le savoir ye akozala na eloko te mais ekozala mabe eza neti mobali moko azwi di mama yango mama soki akozala honeste na comportement na ye mpe alingi asalvar libala na ye aza nango na mwana na ye na liwa ifale mama kaka akonte vérité et pas mwana na ye ensemble na papa avandisi bango ayebisi bango ke boyoka lisolo elekelanga avant nga nakutana na bino mibale beyo mobali na nga tokutana toya kobalana ti ndenge mwana na nga akoli boye yango wana mpo na ngai réponse nga namoni nakokopesa yango wana. Je vous aime beaucoup. Nalinga bino makasi. Ciao, Bama Shari na Papa Shari.